Mbote mingi na bino bana ba Congo ezali ngai kaka wa bino prophète Benjamin Belanga oya yaka na part ya Nzambe Seigneur Yesu Kristu koyebisa bino makambo o bino boyeba te comme ça boyeba. Lelo na ye kolobela ka Congo mboka ya soni, Congo mboka ya buzoba. Pona nini mboka ekoki kozala lokola Congo? Vraiment bandeko na ngai, est-ce que tozomiyeba te eloko nini tokoki kosala pona mboka oyo? Mboka ya Congo il faut toyeba eloko nini tolingi biso ba Congolais. Président ya République ayebi eloko nini akosala pona mboka na ye te. Parlementaire ayebi eloko nini akosala pona mboka na ye te. Ministre pe akoti lelo oyo azoyeba te eloko nini ndenge nini akobandela pona mboka na ye eloko mo esalama ya malonga te. De kuna pe na nini kuna na Sénat ndenge moko bayebi te biloko nini bakosala pona mboka eza na pasi, Congolais aza na nzala, Congolais aza na ba problème oyo ezotungisa ye makasi. Mais tozomona ba je moko ekomi kosalama na ba parlementaire bazosala lokola bato mo bazosala misala or bazosala misala te. O musala na bino il faut peuple ne sentir que non te tosali bino bosali bango misala, mais tous peuple azo sentir elo monte bino moko mosala plaisir de bino moko. O président le baga kutana kina na ba député, so le président kutana na ba député eza pona likambu ya peuple et comme le kola musique moko boy entre bino oya olia tu et comme le kola likelemba moko boy. Oya olia mutu ya mibale oya olia mutu ya misato ba gouvernement oyo ba politicien oyo likambu nini biso na bino soko bozangi mayele boyebi ndenge ni otamusa mboka te bozo kokate kolongola peuple congolais na nzala boyiloba vérité. Pourquoi bozo koloba vérité te ke bo kokate oui anga na FCG président ya république azong sana mbongo ya zu pendant 2 ans oyo poto mone loko nini ya salélité avant si ça mandat na bango azong sana mbongo a rembourser na mbongo wana poto moni ya moté po bilan na ye ya 100 jours to yebi ya moté o balobaki ya 2 ans pe tozo mona pe lo moté mais azana salaire ko le kabate belé. Voilà pourquoi mutu azako kokate bino bosolo baka akoka vision ya président, vision ya président ti le peuple moko ta yebi vision ya président, mais journaliste akolobaka vision ya président ezali, parlementaire azoloba vision ya président ezali, vision na bango eza nini to yebi te. Mais peuple azaka na eloko moko kolongole na nzala oyo parlementaire azokoloba moté, sénateur azokoloba moté, ministre pa akoloba moté, président pa azoyeba te ke no peuple azana nzala po ye mo azolia. Voilà donc tozomona na Congo ngo pena makambo bazoloba na biso mususu état de droit na kati état de droit eza pe na liberté ya expression. Oye boko memela journaliste Israël Mutombo bosolo ba politique liboso ya parquet. Pourquoi boko no memela na liboso ya parquet? So bino pena boza na état de droit. État de droit na so muta lobi vérité oye ba na mukili mobimba et pas ya parquet nde ba loba ke non teza mabe. Eza liberté ya presse, liberté ya expression. Mais comment siko bino bosolo ba na biso na 4 état de droit, liberté ya expression ezalité? Pourquoi comme mamutu abatu ozomona bolimi bosala bien de bino moko makambo mabe biso to betela bino maboko ngana yokaki yango alobaki loko mabe te alobi pona ko réveiller bino nenga pe nazoloba lelo pona ko réveiller politicien président de la république aza olala ba politicien bazolala pona mboka na biso elongo na pasi pe na nzala mboka wane ko bonga na 1 mois na une semaine mboka wane bongi guerre ya est eko sila na mukolo moko eko uzoba tembele te do ba biloko ba réalité mutu ako lobela bino bo memie na kata prison bo tia mutu na prison po nango bo sambisa mutu po nango alors bino bozoyeba na bino te to tika bino bo sala buzoba bo diriger mboka ndenge bo ezaleli. Voilà beaucoup bombe ko linga ko be sa peuple. A peuple aloba makambo te soki to kubeta ye to kuboma ye.
Mais bino oyaki bolobaki ke noté état de droit pe mutu faza na liberté te. O za su buto liberté to muni yango te. Président Félix po yo mutu ye na makambo. O état de droit peuple d'abord. So peuple a komi ko loba, ba komi ko tinda na justice. Non. Non. Bolingi nini? So pe mandat pe lingo sila, bokomona nde bokoma pina bokoma so méchant. Vrai méchant. Po bokanga kama bokoma kanda ya lokola mukati mbila bazo kitisa po matala mbila kazo kanga mata. Ne bo sala wana. Bosale loko mote me bokomo lobela nini 2023. Mais non. Ba oyo manda ba pesi bino bokoki na nte bozo kokana nte ba pesa bino su mususu. Bozo amote ke no bolekisa batu ba RT. Mbongo oyo eza na mboka oyo. Richesse ya na mboka oyo. Kongola kolala nzala te. Kongola kolala nzala te vraiment. Po Kongola milingi te, Kongola teka mboka na ye na ba paya. Macron azaka na France awa yo kuna Félix okomusa ele musala. Campagne ya Mangwele. Mangwele wana bino webite ezoboma batu na poto. Ezoboma batu na poto. Boba na kopesa mo yo mo président république azwa monana. Mangwele wana so olinga. Bobulele ya mbongo ta mundela azomona ke ate bazo vacciner batu. Oui, po ba pesi bino mbongo po bo vacciner batu. Ezaka bongo te. Bolingi mindele lokola koleka kuna ba noir. O nazomona Denis Lesi azo préféré na ye nani Abeda Chou ke nani oyo Jean Goubal. Omoni passe mabe ya congolais azo poma ndeko na ye pona mutu moko boyi. Or ye Abeda Chou pa na bango so na Turquie kuna. Bokende na Turquie kuna bol tala ndeko ba congolais ba mona passe pe congolais moko so akoko matate. Comme na niveau Abeda Chou na Turquie te yo congolais. Mais congolais azo permettre batu wana ba ya ko sala ba mbongo ozo boma ndeko na yo po mutu mo azaka na mboka na bino étranger. Non congolais. Yoko sala mabongo te. Bolingo ya congolais feza ya congolais. Entre bino boza na bolingo makasi po mboka oyo ebuko akobonga. Abeda Chou zo mana na Turquie kuna. Aki no sala musani na Turquie. Voilà. Na Congo te. Na koko linge koleka congolais te. D'abord congolais, ya ye na se. Na Jean Goubal, aza na se makula Jean Goubal. Denis Lesi. Yoka. Oza koloba liboso ya nation. Kolakisa batu te ke no te to kolinga ba étranger koleka biso na biso. Ya tozo bona ke mboko zo bonga te. Voilà. Vraiment to kwa kobongisa mboka na biso. Mboka oyo eko bonga soki to linge bonga. Eko beba soki bino bozo linge beba. Ba politicien oyo bozo bebisa mboka. Pe boyebele oni bo sala te. Bozo tourner et alors mutu zo tourner akangi miso. Bozo tourner siga moko. Tango fungoli bozo kende liboso te bozo aka resika mo bo tourner en rond. Parce que eza na Congo, eza na maboko ba politicien. Na ba pasteur nde bazangisi nzambe, bakimisi nzambe po politicien ya na ba science na ya mabe ko evre. Vraiment molimo nzambe kita na moment oyo ezikisa bato. O bazokanga Congo ekende liboso te. Tala milimo oyo nalobaki na bino. Baye ko tia temple oyo ko bebisa ko boma na ba président africain. Omoni bomoni na Tchad susu mukonzi ya mboka kufi. Bomoni na manda oyo ya nani na Afrique ya Félix. Tobona biso oyo mapesika batukunda Tshisekedi. Toboyi po eza milimo. Eko mema makambo ebele. Et puis kala mingi te gouvernement oyo na parlement oyo bitumbe ko bima bako swana makasi pe peuple kolanda bango makambo pe ko beba elo na lini ko yebisa bino yango wana kala mingi te
parlement na ba ministre oyo ekobeba pe makambo ekobeba nyonso na mboka yango wana pe tokobengana bino bozala bokonzi ya lokuta tokobengana bino. Voilà, naza mutu moko te ni Fayulu ni Katumbi ni Bemba ni Félix ni Kabila ni nani mususu zazo Martin Fayulu. Naza mutu moko boza bino so bandoki ya Congo. Alors mupepezo kitakala te peuple kolanda bino pe mukonzi ya sikazo ya po peuple alongwa na nzala po peuple amona lumière na kombo na Yesu nde na uti koyebisa bino boye oyo nzamba alobi yango wana ako épargner mutu moko te azokata po aza na posa congolais azala na bomoto solo. Nzamba pambola Congo, Nzambe apambola Congolais nyonso na kombo na Yesu Kristo na yebi kosenga bona bibo. Amen.